Avec impact na idéologie nde tofongoli édition na biso ya mokolo lelo mbote Congo Kinshasa mbote Congo Brazzaville na ba diaspora partout na confiance et fidélité oyo bopesaka biso bonda ekolo poto sakani surtout to même la bino ba information solo à temps réel. Avant de fongola édition na biso ya mokolo lelo sengeli bozana ba somber na biso boye baké plus de 200 députés nationaux de l'Union sacrée de la nation, baboy bakanda la bango, oyo balingi bakoma ba membre définitif ya Assemblée nationale pe boko za élément oyo. Nanu bakundi bandeko na biso te ba congolais oyo ba ute kokufa la bombe la cité Mugunga la Goma, wana totali boko na Nord Kivu pe boko za élément oyo. A servi ta club Nzombo le soir en tout cas Yombo et le Kitro, les kaka bako za Absalaba, inter club africain la saison oyo ezali koya. Merci les sous-sumbo te bande ko balandi na yebi ke vraiment bozali ebele pe ba télécommande ezali ko kita parce que bonda ekolo e bandi bozo ba information solo boye ba ketoko banda ko fongola édition na biso na élément oyo délégation ya tribu ya banande ya Nord Kivu bakutana kina mokozi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mingi ensemble basolaki po baluka ndenge nini esengeli ya koluka kotia kimia na partie est ya mboka est surtout que bango nde vraiment bazali ba victime ba mabe oyo ezali kosala makulu na partie est la République démocratique du Congo to ba détail na élément oyo signé Wilfried Samba. Moi le Congo, bondi melangai que situation à partie est la République démocratique du Congo et ça copé ça passe na ba congolais nyonso. Boye bakena Nord Kivu, bande kwa communauté nande oyo baza mingi exposé na ba mabe oyo eza koleka kuna bayaki kokutana na mokozi ya mboka mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po ba solo la ndenge nini bakoki koluka kimia ezonga kuna délégation nande oyo ezalaki composé na ba chef coutumier ba leader ya ba église na ba opérateur économique bazwaki vraiment temps Yako solo la mokozi ya mboka na poko ya mokolo ya samedi 11 mai 2024. Après plus de 2 heures ya masolo, ba leader nande babeta kimbonda. Yako sepela ndenge mokozi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayoki bango kitoko avec impact na idéologie. Nous sommes d'abord venus présenter les civilités au président de la République parce que depuis qu'il est installé pour son deuxième mandat, on n'avait jamais eu l'occasion de venir le voir. Et deuxièmement, nous sommes venus lui présenter la situation que nous traversons chez nous à l'Est, plus particulièrement au Nord Kivu. C'est la situation de la paix parce que là, nous vivons vraiment une situation critique. Les massacres, les viols, les kidnappings, les incendies de véhicules et de maisons et tout sort. Il nous a encouragés de continuer à prier et nous unir tous pour la recherche de la paix. Et si aussi continuer à communiquer en cas de nécessité, il faut qu'on lui donne chaque fois des informations parce que nous qui sommes sur le terrain, nous pouvons être bien informés que lui. Na oyo etali massacre na kaba réfugié ya Mugunga na Goma babetelaki yango pe mbonda epa ya mokozi ya mboka oyo arasire bango ke ye moko aza kosala tupo kimia ekota la Nord Kivu. Sur cette question, il a reconnu que l'agresseur est là et que les stratégies sont montées pour que ce problème puisse prendre fin. Il y aura même une journée spéciale qui sera décrétée au niveau de la République pour commémorer les victimes de l'Est en général et du Nord Kivu en particulier, mais aussi nous avons parlé de la question socio-humanitaire pour indemniser les gens, pour consoler les gens, mais aussi pour s'occuper de plus en plus concrètes des besoins des déplacés. Esengeli bondi melangai ke mokozi ya mboka aza déterminé ya kozongisa kimia na partie est ya mboka
a encouragé délégation ya tribune donc balemba te pe bamitika te na badongolo biso po nyonso etambwisama kitoko yango pe biso tobetisi kaka mbonda toyena élément autre koyebisa bino na basommaire boyebake plus de 200 députés nationaux membres et participé par regroupement politique ya Union sacrée de la nation baza contre ba candidat oyo ya présidium la bango babimisi po basala na bureau définitif alors balingi bango te balingi réellement que masolo etambwisa makitoko implication chef de l'état ekota po kimia ekota na esikola pose puisque esengeli réellement que ba province surtout ezala représenté. Mwana Congo bondi melangai ke mbonda eza kobetama mabe makasi na kati ya Union sacrée de la nation coalition au pouvoir po na masolo o etali ba candidat ya bureau définitif ya assemblée nationale nako sabino te plus de 200 députés membres ya ba différents partis na ba regroupement politique oyo baza na chambre basse ya parlement na biso baboyi na motema moko batu oyo esengeli ba représenter bango na bureau définitif ya ba institution wana baza ko considérer yango lokola népotisme na déclaration la bango basalaki mokolo ya samedi 11 mai ba député oyo na souci ya respect à constitution na ba règlement intérieur assemblée nationale baza ko dénoncer tribalisme népotisme na favoritisme pona bango bamabe oyo nde esali choix ya ba candidat oyo batie na ba membre ya présidium ya Union sacrée de la nation baza ko bosana ke mboka eza agressé na Rwanda pe eza kosenga kosangana na ba province nyonso babetisi mbonda boye esengeli composition ya bureau définitif ya assemblée nationale et sa constitution, la règlement intérieur, il y a Assemblée nationale, n'a pas principe moko équitable, donc la province est à la représenter. Et ça, madame Mouté, comme on a province moko, to tribu, topé espace provincial moko, et ça des postes dans le bureau, na moment oyo, ba misusu basanga. Na kolandela engagement, il y a le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oyo, aza kolite pour la ba anti-valeur, ba députés nationaux, ba kotika la jamais condiment, ba candidature wana, ya mabe makasi. Basengi na chef de l'État aboya proposition wana ya présidium ya Union sacrée de la nation. Il faut bakabola bien pe balandela poids politique po baza décider bako voter bango te. Botala batu yango oyo baza komema monde ya mabe donc problème ezande mwana mboka Vital Kamerhe comme candidat à président de l'Assemblée nationale. Jean-Claude Chilumbayi comme premier vice-président. Christophe Mbosso, deuxième vice-président. Jacques Njoli, rapporteur P. Serge Bahati, questeur. Non, Madame Bemba, yende questeur adjointe. Eza Kobetissa, Mbondama Bemakasi. Na cas de rappel, et Sengeli Boyebake. Élection na installation, ya ba membre du bureau définitif ya Assemblée nationale. Et Kozala Bongo, Mokola samedi 18 mai, Oyo Kakango Bisope. Tobetisi Kakambonda. Kinshasa Brazzaville ezali se mboka moko kaka ebalende ekabola biso comme on a vraiment ndenge nini ba relation na ba coopération ezali ko beta madada entre Congo Brazzaville na Rwanda za kopesa esengote entre ba congolais en général peut-être le chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo oyo a été effectué voyage moko na oyo azima exercitement et puis homologue na Denis Sassou Nguesso tout élément oyo ya mwana mboka Yannick Kalosi. Mwana Congo, bondi melangai ke na cadre ya kaka ba voyage na depuis azalaka réélu le 20 décembre 2023, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo autaki kosala lisusu mobembo kuna na Congo Brazzaville mingi na oyo na cadre ya visite de travail pe ya courtoisie. Kutu babetaki masolo tête à tête ya plus d'une heure na homologue na Denis Sassou Nguesso. Bayambaki kitoko na aéroport kaka ndenge boza komona kolongo wana akedaki na site ya Ngolondwa esika wapi bakutalaki na le président Denis Sassou Nguesso. Bienvenue chez moi, président. Tu es vraiment itinérant. Ça vient ce que ça fait à moi, mais tu es itinérant. C'était pour venir te voir. Na masolo la bango oyo basolo la ki bondi belanga ike ata fuiti moko information ebimite po toyebite soki masolo ezalaki basé sur quoi yakoba ezake bazwaki pe mwata na bandeko ebele po na koko mémorer liwa ya mama ya président Denis Sassou Nguesso oyo asi atika biso na kokta iwana ezalaki pe occasion po
dans les deux chefs de l'État, bazoki pétant, ya kosolola na relation na bango et surtout que accord oyo Rwanda a été signé la République du Congo eza kobeta mbonda ya mabe makasi surtout que soki République démocratique du Congo eza kozala déstabiliser la partie est na ye eza suite ya misala ya mabe oyo Rwanda aza kosala kuna mais comment na relation na bango la République du Congo eza kolakisa bolamu te et surtout que toza vraiment ba voisin oyo tomesana depuis tongo peut-être ya koluka koyeba ba intérêt nini oyo République du Congo eza nango la Rwanda mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo étant président de la République démocratique du Congo tokoli kake asu ba réponse na voyage oyo avute kosala kuna avec impact na idéologie yango pe biso tobetisi kaka mbonda. Augustin Kabouya, Ozali député national, appelé la commission sénateur, Moko ya présidium ya Union sacrée de la nation, secrétaire général de l'IDPS parti présidentiel. Alors, pourquoi retard ya mise en place ya gouvernement pour recueillir au signé Mwanamboka, Benjamin Kilunga encore. Il y a des gens qui disent que le président était mal élu, le président était bien élu, ainsi de suite. Pendant cette période, ce sont les jours qui passent. Quand nous quittons l'étape du président de la République, il y a l'étape des députés nationaux. L'étape des députés nationaux, au niveau de la Cour constitutionnelle, ils doivent aussi attendre la confirmation des listes définitives. Il y a l'étape de l'informateur. L'informateur ne peut pas identifier la majorité là où la Cour constitutionnelle n'a pas encore validé la liste définitive des députés. Tout ça, ça prend du temps. Et vous allez comprendre que ça ne dépend pas ni du président de la République, ni du Premier ministre. Pour qu'on nomme le Premier ministre, on doit tenir compte de tous ces paramètres. Mais malheureusement, on veut faire croire à notre peuple que nous sommes dans un contexte normal. On va vous prendre des exemples du Sénégal, du Côte d'Ivoire, et certains pays qui n'ont rien à voir avec la réalité de notre pays. Maintenant, quand la population pose des questions, pourquoi ça traîne? Puisqu'il y a certaines dispositions constitutionnelles qu'on ne peut pas violer. Vous comprenez un peu, le président de la République est le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Et la police, protéger la police. Mais au lieu de dire tout ce que je viens de dire ici à la population, vous ne le dites pas. Bientôt, Ekoinda vraiment avec impact dans l'idéologie, kuna la bagata mingi mingi, la province ya Kwilu mission Kikongo Kukonda avait parce que les amis de Kikongo ba kosala événement monene oyo kosala couplé na deuxième anniversaire ba motoza élément avec impact dans l'idéologie. Il faut avant plus que le lycée déjà très sérieux. Il faut déjà des préparatifs pour la Kikongo. Ndeko ya Congo, boye bake ekoinda mabe avec impact na idéologie. Bokolo ya le 17 mai 2024 na mission Kikongo Kukonda 20 oyo eza na territoire ya Bagata la province ya Kwilu. Bondi melangai ke basangani pe babimisi structure moko kitoko na kombo ya les amis de Kikongo. Nango, il faut boye bake deuxième anniversaire oyo bakani ko fetango na mabele wana avec impact na idéologie. Bino moko oyo kambonda oyo ndenge nini ebetami kitoko. La réunion à l'Eleza qui pona kozwa pas décision, on a descente na biso puisque ça presque dernière réunion, on a descente na biso Kikongo. Yango taki ko sisa ba makambo nyonso to ko bongisa, on a descente na biso. Kikongo ezali neti base pépinière pour na biso batinyo surtout na kati ya Congo même na monde entier. Bana nyonso ya Kikongo oyo nyonso ya atanga na Kikongo asala na Kikongo to pe oyo ayebi Kikongo tozo rassurer bino que les 17 makambu nyonso eza ya malamu. Ah oui, yo moto oyo oyebi ke otanga kuna obotama tope oleka kuna ngonga yango ekoki oluka kosangana na bandeko po kombo na yo pe ekota na cadre ya développement ya mission Kikongo Kukonda 20. Boye bake ba préparatif ya masolo ya le 17 mai eza koleka kitoko mingi mingi soki olingi ozwa bango benga bango kaka na ba numéro oyo ozali komona pe okozwa bango mobimba. Masolo oyo eza kokende kitoko makasi yango biso tobetisi kaka mbonda. Aka viva! Viva! Aka viva! Viva!
Viva, viva, toujours en avant. En tout cas, je souhaite bon voyage. Merci, merci. Direction Nord Kivu na élément autre ebisaki bino boyebake bandeko na biso oyo bauta kokufa na sisi ya muguga na bombe oyo kweki kuna bondi melanga ke jusque là nanu bakundi bango te donc gouverneur militaire après sa précision na élément au signé Yannick Kaloso le caméraman de guerre. Nous venons d'une grande réunion, comme vous le savez. Nous sommes en train de faire des travaux pour préparer les obsèques de nos compatriotes qui ont été lâchement abattus par les Rwandais le 3 mai. Mais il s'est fait malheureusement que pendant que je faisais les tours, je suis allé à Kibati. On est encore en train de construire les caveaux. Je suis passé vers le stade. On prépare encore là où on doit exposer les corps. Et je me rends compte que nous ne sommes pas prêts. Et avec les élus, avec la délégation qui est venue de Kinshasa, on s'est rencontrés pour évaluer cette situation et l'analyser par rapport au reste du temps. Et on a trouvé qu'il est impossible qu'on puisse passer aux obsèques demain. Et nous allons communiquer la date qui suit ensemble avec les élus de la province du Nord Kivu, qui ont même aussi estimé que les dimanches ne seraient pas opportuns pour les obsèques. Et donc on remet à la semaine qui suit. La date précise, c'est le mercredi. Réellement que aux un reportage moko ya bien olukaka installé avec beaucoup de professionnalisme lokola la religion ya politique ya société topé ya ndenge na ndenge lokola ba ONG et sengeli obenga monda école agence ba ko le reportage moko professionnel pe école kala ba chaîne de télévision et belé po tout ça vraiment ba chaîne partenaire moko malamu e permetaki tout ça la mino musalamo kitoko avec impact moko na idéologie pe na prime moko ya kitoko. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezo salema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezo salema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Jean-Claude Katende, président Azado, azali kobetsa mbonda na misala mabe oyo ezali kotambwisama na kati ya République démocratique du Congo net kaka ezali kofinisa mboka na molili akompare chef de l'état lokola arbitre sengeli azala sifele na monoko po et permettre ye ayeba ko sanctionner de manière que nyonso ezonga na nzela tozwa élément avec ba détail ya makasi. Ndeko ya Congo boyebake oyo eza koleka actuellement awa la kati ya République démocratique du Congo na institution politique ya ba élection le 20 décembre 2023 na Assemblée nationale, Sénat na gouvernement bondi melanga ike ata moko te eza ko fonctionner po blocage eza makasi surtout na cadre ya kokabola ba poste entre ba acteurs ya pouvoir. Situation oyo eza kobetsa mbonda ya mabe makasi kutu moko ya ba société civile pe président association africaine de défense des droits de l'homme Azado na Mokuse mwana mboka Jean-Claude Katende abetele yango mbonda pona ye chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo tokoki koloba lokola arbitre asi abungisi sifflet na ye yende esengeli akengela mboka po etambola kitoko na makambu ebele oyo eza koleka arbitre azana ye komona na te kotia gouvernement ya pamba eza ko umela
eza na ba makambu ebele oyo eza kosenga gouvernement ezala po ba solution emonana likambo lokola insécurité na partie est ya mboka crise sociale kutu koloba te po peuple aza ko souffrir neti kaka bakangi ba autorité ya mboka matoyi na misu côté oyo etali dollar wana kutu ascenseur ekosa po eza komata neti kaka na filme ebongo likambo ya pauvreté kuna kutu elumbi même solo ya kopola oyo mutu nyonso aza koyoka yango badetournement ya mbongo ya leta ekomi lokola lipa batia mwamba ya ofele kotala nyonso oyo pasi pe mawa ata solution moko te eza kobonela po arbitre aza kodeside te awa eza kosenga arbitre donc le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à intervenir d'urgence pe akata likambo mais ya pasi pe ya mawa neti kaka abungisi sifflet na ye. Or à vrai dire un arbitre esengeli azo décision ata ekopesa pasi na moko ya ba joueur il faut mokozi ya mboka azo ba responsabilité na ye na maboko. Jean-Claude Katende aza kosenga population congolaise ya kozala mobiliser po na kola musa arbitre tope kopesa ye sifflet mosusu ya sika po asalela ba rôle na ye oyo constitution epesi ye po soki kaka tozaki liba bondimela ngai ke avenir ya mboka eza kokende na molili yango mpe biso tobetisi kaka mbonda totambola sikoyo province mosusu mingi na Kalemi bondimela ngai ke soki okei kuna okokama ndenge nini lac Tanganyika ezindisi mboka mobimba presque ba-activité mingi eza paralysé pe dérégation moko balongwaki awa o mokonzi mboka atindaki mpo baluka solution moko idouane emono na demande ke population bavivre na climat moko apaisé. Mwana ya Congo bondimela ngai ke mai ya lac Tanganyika emati makasi pe débordement nango kuna na Kalemi ezinisi bandako ba hôpitaux na biloko ya ndenge na ndenge kaka ndenge boza komona ba image oyo na nyonso wana bondimela ngai ke mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alali pongi te atindi kutukuna na Kalemi moko ya ba proche na ye donc conseil spécial en charge ya ba infrastructure po alandela koyeba situation yango makasi kaka ndenge boza komona ville etondi kozinda na mai kokoma na ye kuna basangani elongola bandeko ya Kalemi ya badwabe lokola infrastructure po ensemble baluka solution moko ya kitoko ebongo kokita na terrain bino moko botala ndenge mboka ezindi kotambola kaka na bamoto babotu nyonso kaka po na koyeba ndenge nini bakoki kozwa solution elongo na ministre provincial na bandeko misusu bamoni ndenge catastrophe naturelle oyo esali. La ville enregistrait plusieurs dégâts liés aux infrastructures sur tous les domaines, alors les infrastructures routières, portuaires, les infrastructures même aéroportuaires menacées, scolaires, de santé et sportives aussi. Et bien voilà, il était responsable pour le chef, son Excellence Monsieur le Président de la République, de nous envoyer pour enfin nous rendre compte de faire l'état des lieux ensemble avec les autorités provinciales. Bandeko, topé ma famille ebele, en tout cas bon di belangai ke, ba kimi, bandako la bango, ba école, ba église, banzela, même barayi à train, nyonso ezini na ba mai. Au nom du gouvernement provincial, nous disons sincèrement merci au président de la République et nous garantissons, n'est-ce pas, à la population que son cri de détresse a été entendu au plus haut niveau de la République. Bobake, directeur général Peya OVD, Abeti Simonda. La solution palliative, c'est chercher des voies de raccourcis pour décongestionner la population. Il y a possibilité de récupérer quelques artères avec des projets futurs de protection sur le littoral du lac Tanganyika ainsi que d'autres projets de protection. Conseiller, le chef de l'État a tambolaki partout pe, amoni badega nyonso, même le pont oyo ndenge est commis. Donc, tous assurent que solution moko ya kitoko et comme on a lombango de manière que bandeko ya Kalemi va se retrouver en biso. Tobetisika Kambonda. Fondation Jonathan Sangou à travers FJS devise bazali vraiment champion. Na masolo au état social balobi que ceux qui ont contribué 500 francs congolais à Pamba par jour et qu'on permettre que yona libota na yo la fin de l'année bo se retrouver bo liabo na kitoko pe au cours ya mvula au cause de ba activité ndenge na ndenge e ko permettre que esunga mombongo lo pesa la kitoko.
ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko Fondation Jonathan Sangu aza kosala à travers ba service na ebele oyo eza na kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sangu à travers FJS devise na 500 francs ya pamba par jour et kosala ke na suka mvula yona libota na yo mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangu ba fete kitoko mvula oyo euti kosila asina sepe ndenge to biloko mbongo biso to pesaki na biloko to zwi eza ndenge moko te po biloko to zwi eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki ça on a lancé ba mo ba moni peut-être on a lancé le kuta na sengi pe beye baya vraiment to sangana ko ba lobi no fait la force et bongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bandeko basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sangu ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba Fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani Donc continuer journal la biso la communiqué nécrologique oyo. Communiqué nécrologique. Awa to ebongo kopesa ba programme ya ba obsèque ya notre regretté mère maman Françoise Kasongongoyi oyo awuta kotika biso mikolo oyo uta koleka boye bake ba programme ya ba obsèque na ezali boye. Mon collège jeudi le 16 mai veille mortuaire et kozabongo la salle polyvalente ya paroisse Saint-Gabriel oyo ezali na yolo mingi croisement Capella na direction Kimwenza. Pe mokola vendredi le 17 mai na 8h bakozala bongo na morgue ya Mabanga pe 10h bakozala bongo la messe la paroisse Saint-Mathias oyo ezali na commune ya Makala référence avenue Kikwit na maison communale ya Makala soki oza na presse université okozoka référence ya IZM. Levé du corps est prévu na 12h pe nyonso ekoleka na cimetière ya Mingadi chemin des paradis tika ete molimo ya mama na biso epe malakimi ya biso pe mbonda ekolo magazine d'actualité tozali kokabola mawa na famille ya Molobeli Vini Kasongo. Likambo ya insécurité soki okena masina quartier to na raye na société tosa obika bauti kokanga suka na moyibi kulu na oyo amesema kwa population passe bakanga qui est vraiment en pleine action tosa élément au signé Benjamin Kilunga. Mwana mobali oyo bozali komona azali suka na moyibi ye mosala na etango biso tokolaka bapongi na butu ye opération kotambolaka kolukaka koyibaka to pe kobotolaka bandeko bazokanda ko baretard bambongo to biloko na bango ya ndenge na ndenge asalaka opération na machette oyo moni alati la kingo yango bokola lelo akweyaki na libabe bakangi ye na bapolisier ya point chaud tosa obika oyo kumamaka na komanda Botau mingi ezalaka na veni bakata na tinel na commune ya Masina quartier 3 référence Rai Mulongo mwana mobali oyo azali suka na moyibi soki okutani na ye sambela kaka zambe tope lukama papu opobuka po atambolaka ye moko te bazaka ekiri me ye akwelelo libabe boyo kabilo moko ndenge nini babetisaki mbonda fa biso tozali babirode ya mabele tokengela mabele na biso toyaba na mapela me na okamwa bagene lokola bagarson oyo toyebi te kindoki nini
mwana pena âge monene boyekola ata métier ata ya moke ata menuiserie ata maçon oyo bandenge ozwa na efiske ya 10 francs oyo ede famille na yo ozoloba aza na famille ya mama soki baomona yo na 1h 2h du matin osimi lechete baninga bauti oluka mbongo na bango ya pasi yo telemisi yo kati epota ngai natikala na blessure makasi likolo na bango bakuluna ona de bonhomme natika na blessure bato na kanda makasi ya bato ye bakangaki ye mingi na ngonga ya 2h du matin tala misala babe asalaka ebibi na poisa moto aboye esekeli kotinda ye na angenga to mpe na buluo to mpe mingi kuna na kanyama kasi ese asala bilaka parce ke azali moto abalonga te kovivre ya population biso awa tobetisika mbonda tala ndenge tokomi na suka édition na biso ya mokolo lelo me tokosisa yango boye te sapu ota tosala bino barappel ya batitre boyeba ke plus de 200 députés nationaux ya union sacrée de la nation en tout cas bazali contre bakandidat na bango ya présidium ya union sacrée ndenge nini balingi bakoma bamembre définitif ya assemblée nationale mpe bozwaki élément oyo nanu bakundi bandeko na biso bakongolais te oyo bakufaki na site ya mugunga kuna na nord kivu mpe bozwaki élément oyo asive club soki basengi mayele te batie vraiment ngele te ekoriske bazala absent la compétition oyo ezali koya ba interclub mpo bazali kopola pamba surtout bazali kopola 3-0 devant tout puissant Mazembe ya Lubumbashi. Awa nde la bouclette complètement édition mokalelo onga aledewa la présentation yango avec impact na idéologie mais c'est boyebake Simer Kabera ezaki misala kitoko ya mwana mboka Yannick Kaloso le caméraman de guerre montage et réalisation la écrit d'un mateta pe édition esimamaki et pendant moko aledewa de manière que nyoso eleka kitoko mais beaucoup continuer ko s'abonner ebele la chaîne YouTube la biso monda école officielle et en plus bonne biso ba activité la bino to collecteur ba primo ko promotionnel pour permettre que mbongo la bino et kende liboso en tout cas sur Kolo Zambe azongité to kuta la prochainement na édition mususu ya sika je vous aime beaucoup plus bye.